Salut très chers internautes, ma place nous sommes aux Ouami. Nega bomoni tozana kati ya Australie, précisément la ville de Brisbane. Donc tu as filmé mariage coutumier, ça près d'autres. Donc nega ezala malgré tout en Australie mais culture ebungite eza kaka. Donc kalate nazo zwa bino na kati to mo ndenge zolekana. Bienvenue. Revendre tout sur le bouquet, il reste à battre, vendre les bandes dans le temps. Mais avant tout banda, au sein de la famille chrétienne, au sein de tout ça, Father, we just want to exalt the name of Jesus Christ. Thank you, Father. In the matchless name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mona kifri mona batu vote na biso oyo ebetisi mutema na bino libako siko est-ce que free ezanga kombo eza pomme eza manga eza tondolo siko free yango eza nini parce qu'il y a sepelaki na mwana na bino ala ya kati ya ndako oyo yango toye awa. La deuxième de la famille, elle est là. Ça, c'est notre mannequin.
Is it the one? Ok, merci. Donc, la troisième est là. Vieillot. C'est vrai. Pas sûr. Il est habillé, ceux qui sont à Koutana, Asi na vie mais to comme na aéroport to zam bloqué pour na bongo taxi ti a. Si to comme na aéroport. Ayo penzo za mambo ya solo. Ya taxi wana. Ceux qui savent que taxi va singe bene. Ceux qui savent que taxi va Oh my God. Avec ce qui est comme ça, tout solo là. Vendre le petit coup. Akobanda kuna. Vendre le coup. Mariam, batata mwasi basengi batata mwasi balobi ayamba ipoto yeba soki ya biso yo wana. Toye naibi awa eza bakasaye bakanga lopango te toye fiançaille toza mayelo kwa pauka po bomona ke toza siri na eloko tozosala oyo bosali epesi bino matondo mais famille awa na nsima mpe bazokotuna bawi me boye kokanga lopango bien ndenge olobi mpana biso baluba tosalaka eloko wana te ya kokanga lopango oye fiançaille siko fiançaille yango eza ya ndenge ya benga pumeku ya bamindele ezalaka 20 ans 40 ans ya fiançaille toye mobimba nazokata yo na biso naza chambre toye mobimba soki tolobi kopesa biso facture nde toye toza déjà préparé na ya kozwa facture na biso tozonga nango tokoya topesa. ok ayoki bino tosolola nano na libota wana ya malili yango wana ya komela. en tout cas merci libota eza ya kosepela
tomoni ya komela me avant nazwa biloko oyo ya kokauka pesa mwana biso ayela biso namoni oza na bloc ya maboko bafamille baye awa baye mpona kohonore yo na miso ya nzambe na biso toza batémoin ya solo ondimi mobali na yo obi fiancé na yo na kombo ya famille biso mpe tondimi kozwa enveloppe oyo oye nango na symbole ya geste mpona oyo tolobi kokanga lopango. Donc tosengi Mariam apesa bana biso. Donc, famille boutique a aussi concerté. Donc, sous le en tant que famille, je crois Naba Mikolo et Gouya, donc peut-être a week or 2 weeks time. Moi, on a besoin de me enveloppe pour les aussi Makambounio sur ma carte. Et là, on a une bête à la cité, on a déjà les bandeliers. Fiançailles, on a dengue à côté, il y a 40 ans. Pour moi, on a besoin de money à Zongenga. Mobali à Yebi, tant on a vu moi, on a besoin de Zongenga. Donc, il y a plus de Zongenga la money. C'est ça. Pour mon aguet, tu y es benza, nyon sonaka dena. Yango mana biso. I remember the first day I came in high school. I remember that day too. She's crying. I gave you 2 promises. I told you I'm gonna make this day come true. I want you to be mine forever. You marry me? Let's say la famille na biso. Yeah? Donc maman, maman na yo. This is your mom. And then Ezekiel, that's your mom. Any problem? You see my mom, or you see us. You are then welcome in our family. We love you so much. No matter what. Je dis merci à la famille qui est venue pour demander la main de notre fille. I thank the family that came to ask the hand of my daughter. Of my daughter. Parce que ce n'était pas facile, c'est le prophète Daniel qui nous avait réveillés pour dire que vous êtes en train de penser ce que vous êtes en train de penser, mais ça c'est le plan de Dieu, personne ne peut le détourner. It was not easy, but through the word of wisdom by the man of God, Prophet Samba, that gave us clarity of what God was doing. Je suis en train de confirmer ça parce qu'il était en Afrique du Sud, mais il est venu juste, il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, mais il est venu juste au moment où l'événement devait se passer. Ce m'a dit ce jour-là que maman, je vais l'engager.
And Ezekiel told me that I want to engage her. Alors quand j'ai regardé l'âge d'Ézéchias et l'âge de ma fille, And I look at the age. je me demandais, c'est comment ça? How is that possible? Alors c'était Yeah. difficile. It was difficult. Le pensée de l'homme n'est pas le pensée de The Dieu. mind of man is not the mind of God. Je dis merci. Ézéchias, tu as accompli ce que tu m'avais promis. Ça c'est le début. You fulfill your word, what you promised. Commencez dès maintenant, ce qu'on a fait ici, suivez le chemin des serviteurs de l'Éternel. Follow the instruction of the man of God. On vous a donné des conseils, on vous a béni. Ne vous enlevez pas dans la bénédiction de l'Éternel. Don't abuse the blessing of God. Marchez conformément à la parole Walk de in the Dieu. fear of God, walk according to the word of Vous God. serez bénis You will toute be votre vie. throughout your life. Je vous bénis au nom de I Jésus-Christ. bless you in the name of Jesus. Je vous aime de tout mon I cœur. love you with all my heart. Je serai là pour vous soutenir I will always be there afin to que support vous you. soyez dans l'œuvre de l'Éternel. So that you be in the ways of God. L'amour, ce n'est pas un jeu. Because love is not a game. L'amour, c'est un trésor. Love is a treasure. Aujourd'hui, moi, j'ai 43 ans de mariage. Today I'm 42 years in married. Avec une seule femme. With one woman only. 8 enfants. 8 children. 22 grandchildren. 22 grandchildren. Alors, je veux dire à Ézéchias. I want to say something to Ezekiel. Tu vas suivre mon chemin. You will follow my ways. Tel que vous le voyez, as you see him, c'est la miniature de mon image. It is it's exactly my image. Moi, j'étais comme un muet, je ne parlais pas. I was like someone who doesn't talk much. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a fait devenir baba. It's Christ that made me someone who talk too much. Je peux rester dans la maison, personne ne peut savoir si je suis là. I can stay in one place, no one will know that I'm there. Et c'est exactement comme mon fils. It's just like my son. Il est venu me voir. He came to see me. Il m'a dit, papa, moi j'ai trouvé quelqu'un. I found someone qui sera durant toute ma vie. That will be with me for the rest of my life. Moi j'ai dit, mais mon fils, c'est trop tôt. I said to me, it's too early, son. Bon, je ne peux pas t'empêcher, mais mettons ça dans la prière. Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Attriste même le Saint-Esprit. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika banda kikokoya eko makwen fona ye motemelingi ye ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo Gagné machoyo losambo efuti pe nayo oh nalingi bino yepe nalingi yeminge aza motu ya pona ngai kosunga poto umela ye oyo olingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti
chers internautes, j'espère que vous avez les canets, mariage coutumier na biso eleki, babenga ngo bongo prédote. Famille mobile baye ko se présenter na famille mwasi, baye ko zwa facture, to mema bino pe lisusu bomo na ndenge tango baye ko déposer facture ndenge famille mwasi basengi, do ezaneti fiançailles, présentation, ko senga facture, ndenge so bino boko benga ngo. Mais en bref, eza prédote, to mema bino lisusu na dot, to laksa bien ndenge bakoya ko zongisa biloko basengi na facture. Donc merci na bino to bo soutenir biso ba place nyonso bozwami na Kinshasa, bon à travers le monde entier, to bana na Australie awa yemoko luzo molosa motopamba motema ya Idia Chulembo, famille Chulembo mobimba na États-Unis, Afrique, partout dans le monde, place Baza. En tout cas, ba salutations et belle, sans oublier Moutunanga ya kati les gentils Issa. Donc yazala toujours wana pona ko soutenir nga Maxime Chanel yaba Maxime, Yves mon colonel, en tout cas Baza vraiment ebele, maman Christine Mapichi, bonne chance vraiment na marié na biso. Maria na fiancé na Ezekias Molosa. Donc karaté toko bandoya ko changer ba couche quoi. Donc bonne chose kaka, te souhaiter bango éternité et bon conseiller toujours ko soutenir biso, ndenge bo soutenir biso, bana Australie, bana Europe, Canada, Olivier Bolia. Donc grand merci et on se retrouve à la prochaine. Nga parce que atena kana ngati babi Congo Australie biso nyonso to s'abonner pour ngasina s'abonner yo zani